Bande konangai ezali lelo mukolo ya le 31 juillet 2022. Tozo clôturer date oyo eza mois oyo eza mois moko ya motuya mpona mama na biso ndo na kimpa vita oyo batumbaka ye vivante na mwana na ye na mokongo. Lelo biso bayindo soki tokóma na pasi mpe tozalaka lisusu lolenge nzambe akenda biso mpe tobunga likolo ya bible ya bakolonisateur bakolon ntango bayaki kokolonize biso bapaya toyambi baye kozwa bokonzi nguya likolo na biso bazwi bozwi na biso batikeli biso bible na maboko. Yesu oyo pe bibilia oyo nde yango ekotisa biso na libunga yango mokolo lelo ndenge mama ndo na kimpa vita alobaki yango na kati ya moto aza kozika alobi bino bozobomanga me boyeba mikolo ekoya bagénération ekoya na nsima bana na biso bakotumba bible oyo bakokata yango mpe bakotumba yango. Biso tozokokisa yango na sanza na ye mpe toza kolika ete geste oyo bayindo banso tu bisika bazali oyo bakososola mpe bakomona ete bible oyo eza moko ya source ya freinage na biso mpe ya malédiction ya pasi na biso bayindo bakosala lolenga ndeko na bango na sali. Yesu oyo biso tobelaka ntango nyonso tu tala pasi etondi na continent Afrique, tala pasi etondi na Congo, azoka kolela na biso te sauveur na biso ezali mvuluzi kimbanga. Tozongela kibo biso, tozongela bonzame na biso, bokoko na biso, yango wana nde libiki na biso, nde lipamboli nde tokotomba malisusu. Yango nzabe vuluzi kimbanga talisi biso à travers tatatinu kongo tuzola na sakibanda nyangalela lobi totongela ye na mangengenge pa lobi ebiti na mangengenge lakisi bozongeli bonzame na nzela bokoko na biso. Donc na buku kitoka pesi biso ya kukele oyo eleki ba bible ba buku nyonso tuna se na tangwa oyo biso pour exemple tozaki kotumba ntaba tosili Zambe na moya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayotongo pe Mbote balandi MDG de TV mafuta sika nzambe apambola bino sika nyonso ezwa bino ezali ngai wa bino mère d'Arcas la grande dame na ye lisusu lelo kaka ndenge tomesana koya soki likambo ezali po soki eza te kaka nde na bisa bino so ya motui makambo eza te tokoya te so pe makambo ezali meza na ntina te tokoya te. Donc so bomoni présence na biso c'est que ezali important nazoluka mama oyo bozomona na bililo ya salite wana mama aomona naza salite makasi aomona na vraiment aza très sale. On dirait que na ba fin fond, je sais pas, na suka, na ibite soki na inongo, basankusu, na mbatambengi, na lubi louangi, mais bizarrement, aza na France. Na poto vraiment bato salita boy bazala bandeko na ngai. Na ana kanda makasi, na ana pasi na motema et puis na ana kanda makasi pour na osala émission oh. Vous savez, pour la banana nous na bandeli. Pourquoi je suis en colère? Simplement parce que na sur vidéo au batobele ba moniango, moi j'ai vu ça il y a déjà 4 jours passés sur la bonne sanité. Depuis la semaine passée, dans mon vidéo normalement fait ça déjà émission mais bon, ba contre-état certain ko bosana tout ça. Moi sur bozo mona azali membre de l'église des noirs. Hein? Toyebi ba église des noirs tout ce qui est Bundudia Congo et les autres toyebi ezala mo ebele ba secte wana bandeko na mukili oyo mutu nyonso aza libre mutu nyonso ana liberté ya pensée ya kosala o alingi to asepela monya ya malamu. Mabe karande soki peut-être eloko oyo ozosala ezoko affecter négativement bato mosusu mais tant que etali nango ngai te ou encore ezoko kosala ngai tui te eza vi na yo eya makambo eza nzela na yo bandeko na mokili oyo ba religion eza ebele. Na mokilo ba religion eza ebele, ba bouddhisme et tout ça bouddhisme ezali ba religion eza ebele. Et islam ezali ba religion eza ebele. Mama oyo azali mutu ya Bundudia Congo ou encore je sais pas église des noirs tout ce que vous voulez. C'est son droit. Eza
belief na ye nde tolobaka awa eza belief na ye eza ye mutu na mutu ana nzela oyo asepeli alanda de même mama yo mpona kolanda nzela ya nayebi te ya oyo olingi olandaka wana oyo ogumbamelaka oyo osambelaka eza vi na yo eza yo de même eza na bato mosusu basepela bazala bamusulman bato mosusu basepela bazala babouddhiste et biso tosepela tozala bachrétien. Pourquoi? Parce que nous croyons en Jésus-Christ. C'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. Mais en quoi, maman, ça va t'affecter? Ou encore, yayo nini na kati oya opasole la biso Bible. Bozala rappel na ba Bible na bino, bozana ba mikanda na bino o soi-disant bobengara et saint to saint. On est contre toza pour te ou encore toza na kati ya to actonimaka foi na bino te to religion na bino te to mamu na bino te. Mais est-ce que bomo na biso to ko tshazolo na mamu na bino? Ou encore lelo oyo soki toke ko pasola makonga, soki makonga livre oyo ya ne mwana nsemi wana oyo alobaka no yango nde soki pe Bible na bango soki bakoko soki biloko nini, est-ce que bino bozala na esengo bokosepela esika bozali bolingango te? De même lelo so osali toyebi lisolo akutino apasola ezala kutu courant te ezali kaka bafeuille soki bapage ya mutu moko so pa aya kotubela epana azalaka musulman kala na siki bato ebele boyebi lisolo oyo atumba yango iparaîtrait na live so mpe na tv so na nini akima bambango akima parce que bamusulman baluka ye bakata ye kingo mpo bango basakanaka te. Mama problème nini? Soki bino bondimelaka Yesu te ou encore soki yo ndimelaka Yesu te parce que pona yo Yesu azali prophète ya bamindele ou encore aza escroc ou encore religion et christianisme eza mindele baya po ya bakokosa. Mais mama ezali yo eza vi na yo eloko osali eza crime, eloko osali eza crime, ça eza discrimination. Okoko sala ngo te parce que qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Etali yo na nene. Ok, sikoyo nasola na onano. Maman, osani na poto. Qu'est-ce que tu fais en Europe? Bandeko, bolukelanga maman salite. Bo panzelanga vidéo s'il vous plaît. So penda akuta na vidéo o ayo kango yozamalamu. Parce que na oyebise mambo ekomela yi. Na olobani mambo ekomela yi. Po mukando apasoli wana po ayebake e mukanda esantu. Na olobani mambo ekomela yi et puis amonango. Mama, ozo sani na poto parce que zamboka mindele. Yo kozala te, yo faloza en Afrique. Car en Afrique, te faloza na Zamba. Ta faso zali, ta lolengo zali mama. Mais yo fingi mboka mindele. O fingi mindele. Bango baya po ba kokosa bino. Bango baya po ba zongisa bobasa. Mais mama, ozo sani na mboka mindele. Ozo sani na mboka mindele. Normalement, kwa koza na mboka oyo tia mindele te mama. Fale yo zonga en Afrique. Ok, ça là, na bité ce qui révolution, ce qui est loko nini, ce qui nini ki bo mutu mwindu na ki église des noirs na ba prophète ba to mwindu. Ok, on célébrer ko fêter liwana na ya ki pa vita na ba misusu na Congo na Afrique et plus précisément na kati ya Zamba. Osa nani na poto. Et puis est-ce que bato na poto bazala lolenge yo zawana. Regarde comment tu es très sale. Au monde ba religion bolanda tande commissaire bino. Bon remarquez batu nyonso balanda religion to banino bazaka bizarre so moni mutu azaki normal to azaki na e unbelief to baloba nini croyante to azalaki chrétien parce que ya ba naïf pe baza oyo batika na bango yeba Yesu te mais ba mibengaka ba chrétien mais suka nango ba kota pe na banzela o so botali passé na yena présent de bomona différent ya makasi tanga zalaka na ye croyante tanga zalaka na ye chrétien tanga zalaka na ye na ba religion so bomona ke mutazaki propre bizarrement so akotika na bomona muto a changé totalement comme poussière comme salité neti mama o bozo mona moi personnellement na biba to belé o ba se retrouver na balolenga boy et belé do baza bizarre baza na mamuka ya bango moko baza ndenge baza salité baza ka ndenge bozo mona mama o wana la majorité ceux qui osent exception oui téléphone loba oui parce que bino ne boyo ko tumbola mutu moko akota mamu na bino te mutu moko apekisa bino bondimela nzambe na bino te
Mutuna mutoa libre. C'est vrai, vous devez prêcher bon côté ya évangile na bino ya ndenge na bino. Ba ba kondima ba balandi bino. De même nous nous prêchons Jésus. En quoi ça va vous affecter? Pourquoi il faut y avoir ta Bible? Pourquoi il faut y avoir passer la Bible, maman? Pourquoi? Mais si tu n'es pas d'accord avec la Bible, tu n'es pas d'accord avec Jésus, tu n'es pas d'accord avec les chrétiens, mais c'est ta vie, et ça droit na yo. Pourquoi il faut y avoir passer la Bible là-bas tout? Et ça lio nini? Ya yo nini? Mama na ngai. Siko yo ka ngai. Omoni Bible opasoli. Hein? Ezalaka ya lokuta ndengo zoloba wana. Ya mamba lokuta baya nango po ya ba okosa bato. E ya mukande santu te. Yesu anzambe te. Yesu azali prophète ba mindele eno ya bato mwindu. Ezalaka ndengo lobi. Soki Bible za mukande santu. Soki Bible pesa biso ba misusu vie. Soki Yesu aza sauveur de l'humanité. Mama, omoni kando pasoli Bible wana. Ndenge vino e pasuki. Omoni ndenge tie Bible wana na moto. Nde vino eko zika e kalingama. Et puis yo ndenge oza wana. Na retirer yo sommeil. Yo lala jamais butu mobimba. Olali na buto la mugi na tongo na kimia. Olali sans problème. Yo. Obandola la pongia mobimba te ko banda lelo. Il est écrit, il n'y aura point de paix pour les méchants. Toi, comme on l'a dit, méchanceté. Okutana na nzambe. Okutana na Yesu. Oyo yo fingi wana. Soko za muta kobongo la motema. Yo za évangéliste munene. Tu vas te repentir parce que mambo comme na poisa à cause la Bible oyo pasuki o pasoli et o bongo la motema pour otea batu mususu. Soko muta kobongo la motema te parce que batu nyonso te ba bongo la motema la mokilio. Soko za muta kobongo la motema te. Si yo kende na kunda ou encore avokota na kunda au vivre malheur, galère, graissement de da plaire à cause la Bible oyo pasoli na domaine nyonso ya vie na yo. Désormais yo ozanga kimia mama yo ozanga kimia libela à moins que obongo la motema. So pa muto obongo la motema te vino mobimba ti okota na sa kunda bande ko bino boyebi mama o boti ndele video o mambo na lobi na e kokisama na vie na e aoyeba ke non nzamba zala aoyeba ke Yesu anzambe. Comme ça, kimpa vita, na kimbango, na bakoko, na bisimbi, oyo beleli, ba ya obikisa yo. Bande konangai ezali lelo mukolo ya le 31 juillet 2022. Tozo clôturer date o eza mois o eza mois moko ya mutuya pona mama na msondo na kimpa vita, o batumbaka e vivante na mwana na ye na mukongo. Lelo biso ba yindo soki tokoma na pasi pe tozalaka lisusu lolenge nzambe akela biso te tobunga likolo ya Bible ya bakolonisateur bakolon ntango bayaki kokolonize biso bapaya toyambi baye kozwa bokonzi nguya likolo na biso bazwi bozwi na biso batikeli biso Bible na maboko. Yesu oyo pe Biblia oyo nde yango ekotisa biso na libunga yango mokolo lelo ndenge mama ndo na kimpa vita alobaki yango na kati ya moto aza kozika alobi libino bozobomanga me boyeba mikolo koya ba génération ekoya na sima bana na biso bakotumba Bible oyo bakokata yango pe bakotumba yango biso tozokokisa yango na sanza na ye pe toza kolika ete geste oyo bayindo banso tu bisika bazali bakososola pe bakomona ete Bible oyo eza moko source freinage na biso pe ya malédiction ya pasi na biso bayindo bakosala lolenga ndeko na bango na sali. Yesu oyo biso tobelaka ntango nyonso tu tala passe tondi na continent Afrique, tala passe tondi na Congo, azoka kolela na biso te, sauveur na biso ezali mvuluzi kimbanga. Tozongela kibo biso, tozongela bonzame na biso, bokoko na biso, yango na nde libiki na biso, nde lipamboli nde tokotomba malisusu. Yango zabe vuluzi kimbanga talisi biso à travers tatatinu kongo tuzola na sakibana nyangalela lobi, totongela ye na mangengenge pa lobi ebi tina mangengenge laksi bozongeli bonzame na nzela bokoko na biso. Donc na buku kitoka pesi biso ya kukele o eleki ba Bible ba buku nyonso to na sena tangwa oyo biso pour exemple tozaki kotumanta bato si bandeko tokati image wana parce que eza discrimination et mondele azwa mambo léger te biso epa na biso to mona ngo eza nango parce que tokipa te donc on risque ya ko bloquer biso chaîne et ça bien te yango bo tokati vidéo wana. Imaginez un peu un Dieu raciste, Nzambe ya bayindo, un Dieu raciste. Et pourtant, notre Jésus a Nzambe pour na mutu nyonso. Bible zolo bana Apocalypse, il est ayaki
arachetaki bato ya batribu nyonso ya balangue nyonso ya bapeuple nyonso akufai mpo na bango bolingwa nzambe ta bolingwa nzambe po apesa bango bomoi dans le dénominateur commun ya mokili mobimba Jésus mais oya bango nzambe azaka mpo na bayindo un dieu raciste déjà sikoyo est-ce que biso oza obligé il faut tondimela nzambe na bino to nzamba bayindu o bino bokumisela biso non chacun libre Zambena